bandeko nzamba pambolela ngai bino balandi MDGDTV mafuta sikesika nyonso zwa mibino kaka ndenge boza komona oyo eza libala ya be Benita mwasi ya papa ntsa bolimbisa oyo azalaki mwasi ya papa ntsa ote kotika biso awa ya plus ou moins 6 mois passé nandimi kute 6 mois ngo ekoki to eleki mais bon soki eza ebele 6 mois nakanga na volume bandeko na ngai. Pourquoi lisolo ya libala ya Benita eza kolobisa? En tout cas, c'est triste et regrettable. Mikolo eleki tosalaki émission moko awa, je crois plus ou moins 1 mois passé, bandeko balanda baza tout le temps branché sur MDGDTV, vous vous rappelez. Tosalaki libala comment est-ce que Benita azo ko publier ou encore ko lakisa mobali na ye, tosalaki émission pona kolobaki bandeko. Est-ce que mamde au moins azo sala eza malamu parce que mobala uti ko kufa il y a pas longtemps. Bandeko mobile ya Benita avuta kotika biso papa ntsa wa bengisa ye na poto o bana kolobake o azali mokolo bref suite à maladie papa ntsa atika avuta kotika biso awa tosalaki ba émission to souhaiter Benita ba condoléances et puis voilà. Bandeko soki mobile akufi to mwasi akufi o atikali aza libre ya ko refaire vie na ye. Mais quand même ezalaka na moi fourchette ya tamoko songolo. Si réellement il y avait l'amour, vraiment, ce qui a solo vraiment bolingo ezala qui ton homme mère, la personne que tu prétendais aimer. Kaka na espace ya ba semaine, ce qui a ba mo bani ko publier ko bimisa ko lakisa mibali misusu. Et puis après bo sali mariage. En fait, eza mamingi eza passé. Nde loko zo sala ke bandeko boko mona ba nungu ou encore ba polémique na TikTok eza ya koyinda bandeko tala batu basila soni ba na mokili ta batu basila bazali. Et personnellement la ligne à Benita, personne n'est contre que Benita refaire vie na ye, mais à quoi cause la patience quand même. Azelata inane, c'est vrai batu balinga baloba na bango kaka parce que mokili lobara, mais quand de baloba ke baloba mabe pona yo bakutula mabete. Le fait que les gens parlent et zala etinda mutute akina osala mambo moko akosala te pourquoi parce que bat balobana bango kaka. Et nga lo azoka musange ezaki moi mobalo bomona aza prophète. Un homme de Dieu. Aza mutu ana ba faiblesse na ye oui mais akokaki ata ko conscientiser moi cité de place bozo mona la penza que non libala oyo ya moi mutu aza ko koka mobali. Obi kokoka donc koka eza ki Congo elinge loba na linga na loba onde nini yo donc koka eza neti omoni bon to loba na français azoko ko oda o eza na anglais azoko oda mobali donc yene mutu azoko ko kambaye mais koko eza na boza na expliquer binongo bobi webi soki ozo benda mutu ya kobenda voilà ata mutu alingi te mais okangi na makasi par exemple oka ndete ezala na ndako mwana asali bêtise apesi okanda peut-être akoyi na mabele siko na kanda ozo benda ye voilà na kikongo babenga kokoka Benita aza kokoka mwana mobali oyo parce que mosali na nzambe bandeko nanga c'est vrai chance eloko pamba kande to te osala émission activité ya kanda na bamboka ba Chypre bamboka ba passe ya bandeko ngana na yebi bato na Chypre ya mboka te awa bana kina donc na ndimi te mwa mbala ozonga su Chypre ozonga su Chypre te certainement ka awa Benita osala manœuvre akota France Chypre mboka pasi les amis de Benita mtwana ozwa charge na ye makambo ya bolingo ngana loba yango lelo so nakutani so eke non comment nakoloba ngo ndeni je peux expliquer ça comment pourtant nakoloba lelo so nakutani bon bato baotiake no ngai baomona neti te nga te admettons aujourd'hui nana mobali te eza exemple nazozwa
eke nakuta na mobali moko alingi ngai ya solo eke nga pe nalingi na sepeli na ye mais ana eloko te mais bien sûr ke nako assister de façon que ameka ko remonter pante wana et puis moi babengi yango nini équilibre ezala donc moi si kokipe mobali so mwasi ana ngwana mabete ya lisumu te mobali mwasi abana ozocharge mobali wana nyonso ayebi nango e na minute oyo bato nyonso bayebi ke Benita moto apesi mwaki bala eza nango ya kosamba te parce que azali na Chypre mokanda te mbongo ozwi wapi na mosala nini ya na bapoto moko do ya compliquante donc boza nango idée te moi j'ai des amis na Chypre so na ndo beta no masolo ya Chypre donc c'est compliqué au fait c'est compliqué tellement ya pe mboka mwa moke nayebaka garçon ou avant même kutu nayebaki azalaka mobala Benita na nzela ya baninga wana oyo bazala na Chypre bref Benita mobala akufi bandeko eloko ezolobisa bato ezake mobala akufi ekumeli te ye ake kobala nde eloko ezosala bato pasi sikoyo baloba te bato baome kopesa conseil mais mbwa kata singa kutu bien donc aza kokotela bato na ba live na ba direct na des fois te bomona pa Benita mati na lobby est-ce que maman bino etalinga est-ce que boyebinga donc au fait azo ko se justifier ko sala ba vidéo boyebi so muto aso na contrôle te so muto a perdre contrôle a perdre maîtrise aso na contrôle do azo ba suta sa nini aluka tout près se justifier se défendre akomi ba bilobela ko sala ba émission ko sala ba vidéo ko kota na ba direct ba na ba live ba tout parce que ba sa ba émission batu na ba vie batu ba impression batu par rapport à makambo bo mona ndenge nini est-ce que ça normal est-ce que ça bien et do ye kuna neti akatana bata bolobi bolo bana donc en fait bref eloko bat bazolobela na kati ya makambo eza parce que papa ntsa bande kuna minute oyo nzoto ne kutuko miku eza nanu ekauki nanu penza kutu bien te miku eza nanu mwa nanu komi poussière te nanu pe kauki makasi te mais bande ko Benita ke ko bala nde eloko oyo bato baregrete nango yango wana eloko bato basala ba émission pe baolobela c'est à cause de ça les amis ya pasi pe mawa sikoyo ya mabe koleka ezake na mobali oyo babanda kovivre déjà ta mobali nazaki en vie bon wana ya nango tulikambu te ya kokamwa parce que toyebi bavideo ya Benita etambolaka bafoto ya Benita etambolaka azotrompe mobali yakendaka Kisasa kuna na bato bato bateatre bavideo etambola nde babanda koniata ye kuna bakotumba ye bavideo etambola tomona bavideo donc c'était une femme infidèle déjà donc elle couchait déjà avec cet homme avant wana mobala ana envie mobala kufi toi bato eza makambo ya faiblesse donc d'accord tondimi mais quand même nde yango nayeba ndeko na ngai nami kopesa bino conseil les amis c'est vrai moto parfait na mokili aza te on a tous des fautes des faiblesses des erreurs tant balobaka avant ya koloba il faut ko tourner langue cette fois qu'est-ce que cela veut dire elinge loba avant de poser acte avant ça likambo zo attendre ko réfléchir mokili c'est vrai loba nango toujours mais bible loba baloba mabe pona yo bakutuna mabe wana te so baloba mabe pona yo ke bakutuna mabe wana te nzamba ko justifier yo mais so baloba mabe pona yo ke mabe wana eza vraiment kati na yo c'est compliqué siko bomona babiloko abwe esilisaka ba crédibilité esilisaka respect ekangelaka bato baporte na bandenge ebele po moto akoka azalaka te kokanisa te ke no lokola oza na mwa baposition moko boye nde tu es là vivre non ndenge yo olingi tu peux affecter encore faire du mal à tout le monde non parce que awawa oui c'est vrai bato bakolobaki no eza vie privée na ye mais dignité dignité nayebi te so baocomprendre ngai et je disais réfléchissez faut otala baparamètre tout avant poser acte naloba likambo trop tovivaka mpo na biso moko kaka te yaya so olobi ovivre pour toi seul ndimela ngai okosala badega e bato bakoyino na mokili oyo na mokili oyo nde tozala boye nous vivons pour Dieu nous vivons pour les autres nous vivons aussi pour nous-mêmes elingi loba na makambo nyonso okosala
tala combien eko-affecté bato, eko-affecté yo, eko-affecté nzambe. Kotala kaka côté moko te, parce que mingi tozala na tendance ya kotala avantage oyo yo ozozwa bato ebele baya bongo. Soki alinga sa eloko amoni nga na bénéfice mona kati ya makambo wana aoyeba te combien peut-être vous faire souffrir ba innocence surtout. Nazo exemple moko typique. Lelo tomonana na bafamille oka mobali kaka po mwasi peut-être aose méconduire to eloko moko oyo bakobongisela mo bakosolola bango, mais po alakisaki mobalité approuvé ayezwa mwasi libanda azobosana ke ekopelisa moto na point ke libala ekokufa et bana bakosubir ba conséquences. Est-ce que je me fais comprendre? Maman, papa, tu es au son de ma voix. Surtout tant oza moto moko oyo bato ba yebi. Tu es une personnage public. Moi, j'ai des amis il y a pas longtemps na bando solana muninga moko yanga na mboka Congo a mutu munene. Tant na lo bana bino mutu munene na kokota bozindo te. Récemment to ando solana e boyebi mukile lo bana onka mabe mutu boyaza boye mutu boye, pourtant c'est pas vrai. On se parlait, on discutait et puis singa lobi na babisika o na kokota te par rapport ya onga naza. Et na kenda boîte te, kenda bar te. Par exemple, de lui-même mutu na ba sentiment na ba feeling. Akope okende pe moi ko ndenge zala kaka. Moi ko chill na ba momi na ba master ya makambo. Mais tanga otala oyaza. Déjà mukili elobara déjà mukili elobara pona quelque part et ko pe obebisele musala na ye. Bien que il a envie et ko obebisele musala na ye. Sikoso musala ekufi ana famille. Vous comprenez un peu? Donc bref, bande konanga dignité basomba kate, respect basomba kate. Est-ce que qui va respecter cette femme? Bon, c'est vrai ana ba fan na ana batone o balingaka e bat ba encourager pe bazali bamso balobe eza vie na ye, eza vie privée na ye, eza boy tala muto une personnage public dans la vie privée te. Preuve année sur ça le kambat boyer lobelango. Vous comprenez? Donc yango il faut aussi faire très attention. Des conseils mukena zayi na ona yana sola to pena partager na bino bande wona ngai. Un moment et ça passe mais bon que voulez-vous? Batumso ba yoka na bango te batu ba meko pese conseil et batumso ba opesa conseil on a ndenge te ya kirando ya kofinga non. Tu sens penza que non, vous avez affaire à une personne sensée. Net ba vidéo mso na moni na TikTok. Mutu mo penza a ozongise na temps, a opese la penza idéologie. Na moni fi mo l'hôpital yabe, wa sans esprit. Mutu vivre à beauté, mutu roza la beauté. Tu avais droit. Yako ngana ebité soka banda vivre en cachette dans moi mobalo. Et puis après peut-être des amours bobon babali na bango, elle n'a changé nini ou encore elle n'a perdre nini. C'est compliqué. Moi suis dans le yabe ou sans esprit. Normalement, na mutu na vie, il faut la peine à moi ba privacy. Il faut avoir de privacy. Et sa propreté qui to côté. Tu viens t'exposer sur la toile comme ça, bande wozaka pasi marambo. Na ebité. Certainement message le qui conseille le qui. Ya muketo zayi na ngwa roloba. Si comme le messieurs que vous voyez, c'est un prophète. Apesaka ba prophétie a bikula rabatunde bomoni on a blague te bobika ba prophète nde bazala avant même papa nsa kufa je crois plus ou moins 1 mois avant na landa live na ba na TikTok tala batu bakota ebele ezaki Benita mutasala ki live wana Benita déjà za muto bato et puis il y avait 3 serviteurs dédiés que je connais aussi 3 ou 4 prophétie de prophétie te mobile mbingo bozomona prophétie bimana tala batu bacha bo offrande bozo kango na sango bo offrande kota na blague te tande ba considérer moto na nzambe siko ba mona yo boye. Croyez-vous que une personne sérieuse ou sérieuse akoya ocha maboko to akoya na église na yo to ko peso litoi bomoni ndenge tozo ko kangela batu porta lola il est serviteur de Dieu mutu na juger été na lobité que na leki to aza faux non mais il y a de ces choses là fallait peut-être solana moi ça écoute ma chérie tu sais que je t'aime mais par rapport à ndenge tata na autotika biso il y a pas longtemps normalement tu procéder boyété OK donnons le temps au temps
et puis bon to yeba mikolo ekena na ngombango papa nsango to kufa quand on dit 2 mois passés mais pourtant 6 mois déjà tous okende il pouvait encore attendre à moi 6 mois mosusu to une année mais botala eza passé sikoyo bato ba apprendre que un homme de Dieu coucher avec une femme d'autrui n'habite combien n'habite bo réaliser on ndene to ezo sonner ndene bien que c'est vrai ça ba biloko tozo mona mona tozo yoka yoka. En tout cas, nzamba sunga biso vraiment, nzamba okela biso mawa, asa biso ngolu, na mokila onde ezokindele na makambo na yango. C'était ça moké on azaki nango bande wonangai, réfléchissez avant de poser des actes, avant de faire quoi que ce soit, ok? C'est très important, très important. Et abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Sika. Quant à moi, na moni bino mbala ya sima, vous avez des suggestions, écrivez-nous. Commentez, likez, partagez. Au big samutumo on a toli o ekopé sama awa. Bible zoloba trop les a fermé na multitude de conseils. Ah oui hein. Conseil ko bebisa via muto bon ça peut via muto mais biso to te selon Nzambe. Donc ce qui est o ezali logique quoi, o ezali et o esengeli muto ayoka pour esale bolamu. Donc, il y a de bonnes choses à vous. Je vous love. À plus. Merci. Au revoir. Bye.